Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission sociopolitique culturelle présentée par Doriana. Autrement dit, la fille intelligente derrière la caméra, je vois Mirakinzi, Montréal. Et merci à vous, fidèles internautes, parce que vous êtes nombreux, scotcho branchés pour suivre cette émission à travers la chaîne Rossi News. Et on aura toujours avant Bobanda Kolandanga, Bo s'abonner massivement na Rossi News TV. Notre devoir c'est vous informer, c'est notre souci. Donc beta masolo ya marche, tout le monde marche ndenge les kaki. Bambutu bagaze beta maki batubaki maki bakangaki mais tout ça na moko parce que monsieur toujours na terrain tout ça na ndeko moko au hasard il a décidé il était sur terrain il a vécu et na yende to beta mama solo mai matali marche. Donc je dis bonjour et bienvenue à Alice Congo. Bonjour madame. C'est Péliko Yamba na plateau na biso un mot pour la population congolaise, un mot pour na baimbo kao baza misika na ba France, Amérique, partout dans le monde. Moi liloba pona bang. Ouais, liloba ezali kaka makambo ezali biso ozanga tsamboka toti na ba marche nde bomo na bilili. Liloba ezali kaka ke mambo simbaki marche simbaki et tozo continuer kaka bit na biso. Continuer. Merci beaucoup Ndeko d'Histoire Congo. Toujours notre devoir c'est vous informer. Vous informer c'est notre souci. Nous étions sur terrain ces jours-là, mais tout ça comment quoi décider au sein de d'abord bref analyse. Il y a marche ndenge les kaki, marche les kaki ndenge nini, au monaki on ndenge. Pour nga marche simbaki parce que to te kozwa yemay Jean-Pierre Bemba Gombo. Toye na eti na échangeur tu to continuer qui neti na boulevard ti entre triomphal donc marche simbaki baba lo ba ke marche simbaki FCC lo ba ki fallait à marcher le 14 to zela ki abimati biso marche simbaki tozo continuer kaka tozo zela démission ya monsieur Rosa Malonda na tête ya Seni ceux qui na nous salimité to préparer sous ba marche zoya juste raponaye. Bandeko belé ba kotala balobi ndeko Jean-Pierre Bemba mamaki lokola bébé a continué comme ça la marche na makoloté et comme qui na côté ya deux bonhommes l'équipe de bonhommes a comme qui na batu misusu te ba memi lokola bébé ba kotisie na jeep eza esolo. Non, mais il faut bébé comme Jean-Pierre Bemba 2006, 2011, na 2020 c'est Jean-Pierre Bemba Moroté. VC a collé à tombé na 62 ans je crois. Alors, mais par rapport il y a âge na gymnastique au déjà salaki Bemba zali mutu oyo a vraiment combattant vraiment to tambola na banda ba aéroport titre triomphal donc on a coûté un membre le belaté par rapport à âge na oya salaki et kokipo na ye mais ce qui est important que est-ce que la poulouse ou tombola qui na le rôle à bébé côté na jeep pour à continuer te pour na ko bandeko F bazai balobi que la police et kenaki kosola na Bemba pour que marche et katana mais bande comme soupe balobi ba tombola qui le rôle à bébé ba cotissier ba empêcher à continuer marche. Non, Bemba soli na la police les premiers alaki que tangu to komi na échangeur la police a bandi ba balle réelle na ba à la lacrymogène parce que Jean-Pierre Bemba to mandaki na depuis Tchangouti de bonhomme makolo. Normalement itinéraire il y a marche fallait banda wapi et suka wapi. Normalement itinéraire il y a marche pour na biso bana changu ezaki vraiment to banda na de bonhomme eskato zalaki et puis to kendeti na palais du peuple na triomphal to sukawana et puis tonga to kutana ba utaki mpanza ba kasavu bangalie mato kutana wana mais ezalaki mabongisi na biso bongo mais tellement que ba ini ya population ba zalaki déjà ba militant PPRD bazalaki wana basalaki infiltrage ya kobamba mabanga kopanza biloko yango esalaki te biso na la police toyo kanate pour la police alingaki ko intercaler biso na niveau na degré 0 afin que to accéder te esika tozalaki nango bosenga yango moni indaki kaka wana na échangeur. Partout na ba information na ba itandoike kolomaka na marche o ya décidé marche o esalamaki o population atambolaki ba ka blessé bazalaki te ka ya mort ezalaki te yo zalaki sur terrain tant on est ko beta ba masasi tant e indaki est-ce que monaki monta zokaki to o eza koloba malelo na itandoike eza solo.
Non, eza lokuta ba on ba olinga ba bomba yango parce que ba mona que la police a bomi batute il y avait un décès et puis na triomphal les aki na jeune moko ya moto apalwa maki na elongi Peter Tiani kutazala ki wana tozaki na ye et puis na liboso ya SID zaki na jeune moko ba betaki à lacrymogène a panzani le colonel liboko et puis na échanger à côté à pont wana côté monument à Lumumba maman moko kwa ki na pont abuka na ki lokolo et puis garçon mususu kwa ki na kati ya mai wana pasuka ki longi donc il y avait beaucoup de blessés batika oko sabilo kwa et puis bango moko la police babande ko beta ba balle réelle de jeunes à station on les a échanger yango pasola ki ba vitre wana. Donc, Bandeko Balandi, comprenez, je suis avec l'ITHU à Congo, toujours le Belaka Kamaï Matalimboka, tout le monde marche où les cas qui l'ont dit, comment est-ce qu'elle déroule qui, Bazo le Bela toujours le tas de droit, Bazo le Bela, c'est là qui vraiment notre objectif, surtout dès qu'on habite sur Ronsard, qui au sein et Athénie comme président. Population et linga qui était voilà pourquoi qui cause ya marche mais toujours tala na baitando qui est partout bazolo baka ya blessure et zate maintenant réaction il y a la police pour na yo ça là qui ont ndengene parce que normalement quand le gens marchait ça qui marche pacifique babou qui est l'autre côté batmando tambola normalement et tant que police et réagir et ça là qui ont ndengene tant que moi na Congo et tant que membre il y a SID et c'est là que d'abord ndengene. Enfin, la police est vraiment Moussa na ngote. Le col a en tête le général Kassongo Silvano. Nous sommes retombés sur lui parce que azoye ba rôle à la police. Bisoton tokuma ki na pont matetewana. Tozaki na objectif ya koleka échanger ko kende. Yé a telemisi ba camion ya moto na échanger wana et puis abandi ko beta biso ba lacrymogène ba o ya violé wana. Et ça qui n'ont pas expliqué dans ba imboka parce que batala ki na ba image donc boza ko avancer bon comme na stade nini oyo la police abete ki ba gaz en likolo tout abandé ko toucher ba individu directement. Azaki ko toucher ba individu azo beta vraiment na nzoto azo beta parce que biso bango balinga te biso to leka échanger. Balinga biso to leka échanger te tant to commune échanger parce que biso to zaki to tombola ki maboko hein to la ki sabon que marche za pacifique bango siko ba profiter na kati ya générosité na biso wana tant to zaki na bango to zoyemba na bango ensemble ba profiter ando beta siko ba balle réelle ba likolo ba zo beta la lacrymogène ba nzoto bat donc ba tia bout portant lacrymogène les yeux nzoto pandio bat musu banzi ko disperser wana bango vraiment la police a sali musala malamu te soki to ko continuer buena la police ba marche ezoya to ko se préparer à conséquent parce donc, que malgré tout ba beti ba bout portant malgré tout il y a eu de morts mais les polices wa Congo lo bien ko continuer car na ba marche na ba mikole koya ba mbule koya so esengi obima sur terrain obima kaka. Oui, ekobima parce que ceux qui ezaki to banga ba mort to zo banga ni mais to continuer à marcher Rossi a coufa en 2016 on était ensemble avec vous le lobby surtout en 2020 4 ans après donc babilo ko na tout eza eloko ko empêcher ngate na continuer lit nanga preuve ané to zaki na bino et puis to zaki na bino ba marche l'équipe donc biso to zali na kati ya Congo to zo défendre intérêt ya peuple congolais omoni révolutionnaire politique aza na même qualité on nzamba tindaka ba pasteur ndenga tindaka ba missionnaire c'est ça eza inspiration nzamba tchaka na kati ya mutu na kati ya mboka donc soki na kati ya mboka nzamba telemisi mutu moko te pona révolution et puis ba solution ko zomate tozomona na kati ya Israël bana Israël kati na Égypte nzamba temisaki Moïse a été mis à Josué de la même manière ba na kati ya Congo atemisaki ba Lumumba po tozala ba indépendance donc le lobby so toza toujours ko continuer na kati ya ba jeune lokola ba temisaka ba massa na biso ba Rossi Mukendi Chims lelo azana bon moité et puis biso toza toujours ebele ba bimi baza tozana bango ensemble donc biso malgré tout aussi à Koufa tomoni l'état congolais suivi à Malongate tomoni que na kaka na bande ko na biso ya bayi politique tango bande ko ido pes ba détruire ki ba maison na bango l'état a indemnisé mais tomoni ba mort oyo suivi ezate mais malgré tout ça toi tu dis que l'État à Congo tellement ta révolutionnaire tu seras toujours sur terrain pour na ko revendiquer ba droit à peuple congolais ceux qui biso to sali yango te madame bané ba salango et kozala mukolo moko te banzete bandotambola pour na solution bato donc biso to kozala ka wana ko veiller
pour na ba droit ya peuple congolais. Preuve année ba député biso to ngato zonga sima soki ba député biso to votaka bazo sala musala biso to votaka bango. Biso to votaka ba député ba défendre peuple congolais mais ba député wana ba assemblée nationale et comment ba assemblée personnelle. Donc ba comment ko défendre ba intérêt na bango personnel. Ya moni peuple azesu na muto talela te peuple mo kuma mananzela parce que preuve année ba maso ba kufaki na marche eleki wana marche ya IDPS wana ba o bazaki ba blessé ba na Saint-Joseph ceux qui consignent ceux qui nini koyebate ba bazo kipe batute bat balali na couloir il y a des images zoleka hein bandeko oyo bazwaki ba bal balali entre temps bandeko ya FCC o bandako epanzani ba bongisi donc bazo préférer ko kipe ndako koleka mutu. Oui na Congo et nazo ebate to continuer en tu parce que batu o tozaki na ba marche à IDPS ba o bazwaki ba blessé ba mimba na Saint-Joseph ba otala ba kabu na Saint-Joseph intervention zaki de la même manière marche à lobby ba to même na Saint-Joseph bazo au hôpital tout bazo mais ceux qui za consigne ceux qui nini donc mboka na biso niveau tozo kendele yangote état de droit au monsieur Félix Antoine Tshilombo aye nango les inspirations naye tolingi ezala appliquer na ba niveau nyonso comment bazo revendiquer ba droit na bango la police anda ko beta ba lacrymogène ba balle réelle na banzota bato il faut ba interpeller Kasongo ezala quitté par rapport il y a état d'urgence tu as vu que toza na état d'urgence normalement fallait pas marcher ça les mains parce que corona ezali contamination ko kai kozala peut-être réaction la police ezala quitté parce que bato baleka ki ebele et ko faciliter propagation ya maladie état d'urgence wana bino boza ko appliquer état d'urgence pourquoi bozo to samibe ko ya peuple congolais te bozo to sa peuple te le quoi toza na état d'urgence bino bo annoncer état d'urgence biso to ki bino mais pourquoi oya biso devoir bino bozo respecter yango te biso to boyi Rosar Malonda soki balobaki toza na état d'urgence to boyi bat basala ba marche lokola ba boyi Rosar to longola ye mais bango ba boyi lokola ba boyi ki kolongola yango pe biso pe ba violer o ezali ba droit na biso yango pe biso pe na ngam na biso to violer o ezali ba loi na bango donc to kende bongo. Est-ce que marche o esalamaki on s'attendre aux la résultat nini est-ce que des marches salamine automatiquement Ronsard à Longwe pour nangai tant que révolutionnaire politique nazo zela Rosar Malonda a démissionné. Alors mukolo Rosar Malonda a démissionné wana vraiment na ko betela ye maboko parce que peuple a lingete na habité. Attends moi si na ko jouer rôle moko ya conseiller pembene parce que ko lobele papa au moins teke ba sepel na ote monde Congo mobimba hein Congo mba marché pour na yo deux fois yé moko ba famille na bazo lobele nini hein moment yango yo bino tang bolobaka biso déjà to réagir deux fois bino sko etkali bino bande ko na bobota parce que peuple congolais a boyé bossa de façon pour trouver solution parce que azana mabota la vie continue hein muto azana souci à vie naé alinga commis s'exposer à danger biso peuple congolais to boyi Rosar Malonda maintenant etkali devoir ya Rosar na famille naé FCC famille naé biologique ba conseiller pour na biso to sali moni ndeko Moïse o azali parmi Batuna parmi Batuna Lamuka, il est vraiment parmi cofondateur na Lamuka. Ndeko Moïse fallait à marcher kuna na Lubumbashi mais marche salamité na moi raison que état d'urgence raison belé pour tant Ndeko Moïse à tambolité à marcher pour na bino salimino ndengeni parce que batu nungu bimi peuple congolais bande kwa Kinshasa ba marche kuna ya Lubumbashi Ndeko Moïse beti tango ke état d'urgence filtré bazali tozela tozonga na temps moko normal pour marcher pour na bino eza division te eza nini est-ce que trahison te au comprendre yango ndenge nini mais pour na ngai tant tolobaka tozo tanga ba acteur politique bango baza rien pour la opposition congolaise et puis tout le biso dans la opposition biso dans force de résistance donc Moïse Katumbi a marché ozana SID oui hein bandeko botala biso ozana SDP azana kati ya Lamuka et ndeko Moïse Katumbi azana kati ya Lamuka donc eza famille na bino donc Jean-Pierre Bemba a lancé message ndeko Martin Fayulu a lancé message bandeko Moïse bazana kati mais na marche wana to moni ndeko Moïse a marché te na côté na c'est ça le problème est-ce que pour na yo omoni ngona ndenge nini côté na résistant et tant que ndeko ya SID et tant que Martin et tant que
ndeko na biso wa Lubumbashi aza moko ya bino a marché te pona nini parce que tant tozaki na bino na SID to banda ko ba toujours que bandeko MLC bazo sensibiliser mais SID bolala ki bino lobi te to lali te toujours sa sensibilisation mais kuna ensemble peut marcher salamité pona nini na Lubumbashi mais na oyo nyonso ezoleka na Congo mutu ye moko aza auteur et puis ye moko tire conséquence peuple congolais azomona nani oyo aza na souci na ye nani oyo aza na souci na ye tango komi likambo ya ko marcher pour na intérêt ya peuple congolais bobombi ba visage mais peuple congolais azomona pona ngai ko lobelanga rien rendez-vous kaka na 2023 peuple congolais azoyeba mukwana lobeni na marche baki na moment onde to yeba tozana banani ezate likambo peuple congolais message nanga nazo lancer ezaboué na moment onde tozoyeba tozana banani to tozana banani te to boy to tomber na problème où il y a géré ma signature donc binomoko boza ba juge suprême bozoye baba nani bazo soutenir bino banani bazo l'intérêt na bino parce que ceux qui koloba que kubanga ou état d'urgence ba ba bimina Kinshasa baza ngulu to baza ba makako baza ka batuti donc c'est que baza Lubumbashi baza na souci ya bon moina ba koleka biso to za na Kinshasa na Matadi na Kisangani na Goma donc peuple congolais mutu azo corriger makambu ndenge eza kotambola biso tozaka pona peuple congolais et puis peuple congolais ndé aza ko placer mutu na rana ye soki obatami obombi visage na yo pona intérêt ya peuple congolais na tour na yo peuple congolais akobomba ba voix na ye pona yo. Merci beaucoup, fidèles internautes, mesdames et messieurs. Comprenons que nous sommes avec l'Issoua Congo. Toyaka toujours Kosola. Mingi Matali Mboka Nabiso. Pour moi, comment est-ce que marche les cas qui est lui l'auteur sur terrain. Voilà pourquoi Tozo sur la moi qui est Matali marche Wanande l'Issoua Congo. Tozo qui est vraiment malembe na suka ya émission Nabiso. Moi liloba pona la police au ba Musalo et Salamaki, je crois au CPL nangote. Ba to bébé ba CPL nangote. Liloba to conseil na bande ko biso à la police. Liloba nanga ezali boye pona la police ministre intérieur à sala de façon soki général Kasongo aza incompétent pona la police ba suspendre ye ou bien a démissionner ba cha muto aza compétent parce que Kasongo jusqu'en séjour Azako la qui sa capacité n'a été tant qu'un général ou Aza ko sauver ville à Kinshasa Kasongo Aza est compétent ministre intérieur ou un message nazo lancé et pas nayo comment ozo koka comprendre ba responsabilité non à mettre tozana makambo ebele na mboka oyo senga ministre intérieur à s'appliquer à s'imposer pour nango makambo net un individu kokozwa tableau na ye a commis $10 $20 000 200 20 500 mais aucun deboye o nazana franté azui tableau a commis $10 20 600 aucun deboye o azate échanger à kanga donc azui kaka tableau pour na ko acheka atomo pour na sabotage pour na ko salir réputation ya ba dirigeant ya mboka ya ba autorité ya mboka ministre intérieur aza censé ya ko kanga bato lolenge wana et puis ministre ya économie comment dollar ezo mata na sabotage bozotala nazo ebate ba cabinet oyo botondisi cabinet moko mona 50 personnes rôle nini ba osala ba ministre ba osunga chef de l'état souci na bango ezake bilan Félix Ebima négatif c'est que bazan souci ba foutissé monsieur Félix Antoine Tshilombo président. Tu adresses directement la parole à la personne de président de la République pour nous dire que bandeko bazan nzinga lolenge le président ou le prédécesseur président Kabila Lobaki que azwaki attaque 15 personnes il y a malamuté bazala tout autour nae là tu dresses directement moi je disais moi un mot d'abord pour Nandeko Kasongo Nandeko peut-être il y a la police après to kozonga ndeko lobela likambo dollar ouais pour na Kasongo vraiment mon général au fouté donc kolingate ba inconvénient oyo kanyama koyaka nango ekolela yo moment yango ya ko démissionner sokozo kokate parce que biso ba marche ezananu ba marche ezoya au plus en plus bat bazo kufa au plus en plus ezo bakisama mitu na yo yeba que justice internationale ezali bazomona kolingate e londongondo ela kanyama moment yango ya ko démissionner sokozo koka charge te bwaka yango banda mbango po biso to kolemba yo te preuve ane tozaki non échangeur to lembaki yo to betaki to komera na destination na biso to sengi na yo to moni charge à la police ko kayote
bacha na ba mamba na ba sécurité occuper ba sécurité pour la police au kokangote na sengi na ministre intérieur azwa charge à la police parce que bazo boma ba balle réel zo beta maloko la nguba na zo ebate nyonso wana peuple azo finga Félix peuple azo finga président actuel mais ate Félix Mtatindi kasonga beta masas la police a beta ka masas cité car directement beti a beta ka soki mibeko uti likolo soki ba pesi ordre beta beti dans la police ceux qui a beta ki ba balle wana c'est que batinda quelque part et ça vraiment na volonté na été kasongo la problème à liboso kasonga za nango ba policier ne baza non identifié ba munition ba policier ne ba tambo nango za non identifié baza ba soldat ba policier na ye nana zo gérer la police ya Kinshasa kasongo ba munition za non identifié comment policier akoki okanga mutu abandi ko frier mutu ceux ka ba zio téléphone ba tikio ceux ba zio mbongo ba tikio jamais nde to mona kana ba pays misusu ba zio ba memio quelque part ba garder yo et puis ba bien on va consigner yango ngai le jour où ya marche ba kanga kinga wana ba policier ba bandi ko frienga ko yibanga biloko tant on a beleli longange major longange yo ya Gémi centre na bisie mon major biloko nanga valeur eza na saki ba policier na yo bazo yiba biloko nanga soki biloko nange bungi eza na mutu na yo yango bomonaki asengaki sac na ngai a consigner yango ba meminga na pe crime le jour on a bimaki na kei kuna na déclarer biloko nanga bazongi selinga malgré tout biloko mususu ezongaki au kokate donc kasongo problème ya liboso ba soda na ye ba policier baza non identifié ba munition eza non identifié ba policier wana o bazo benga police de proximité o bazo tambwa na ba camion wana ya bleu wana bazali ko yiba ko sali kombo ya kasongo na façon moko zéro donc ata policier yibio ozo batena landa wapi na kene wapi na pese idée à ça de façon bateni ba policier ba chango ba numéro ata na ba épaule ba cha ba numéro donc oyeba ke policier akangi ngai teni na yeza numéro autant donc ba policier baza non identifié là vraiment ce qui a lingi a tombé na ba problème té a okenda ko sambara na ba CPI un jour a identifié ba policier na ye a cha ngo na ba teni ba longola ba épaule ba chaki ba rouge wana ba betongo vraiment na teni wana moya ko longola ngo za te pour ba policier mingi akoma avant ça l'action a longoli gilet wana identification a sali action mais ce bozo betongo na ba teni vraiment e ko longwa te to koyeba déjà policier bo muto agressa kinga policier bo muto yiba kinga. Merci beaucoup ndeko litu ya Congo mona mboka oya mesana kosola sola na biso. Merci à Stéphane Daniel Moulumba depuis Mwanda. Merci beaucoup molandi monene na émission oyo. Merci na Neville Armando na France molandi monene un peu émission. Merci na bino parce que vous allez kaibele côté branché pour na ko suivre émission oyo un mot na baimboka un mot na bato balingaka yo un mot na bandeko baza partout dans le monde. Ouais, lilobananga eza que bana Congo bana mokili mobimba ba diaspora bolemba te ko soutenir biso tozali wana toyebi ke na lobaka mingi bobima mboko na sengote donc biso tozali tozo bundela bino soki makambo simbi toyebi ke bokozonga na mboka na pesi mbote nanga na le big boss Jos Mbui président azoma mbango ame ye moko Jos Mbui alobaki na ozelaka code toza vraiment na besoin il y a ba chombo poto kitaka na terrain biso to ba terrain to ba bureau te na pesi mbote na Olivier Chimbalanga depuis Paris Jacques Chimbalanga Gilles Mouzir et puis na pesi mbote na Gilles Mouzir la noblesse Babi Mouzir président ya ba Dipoglé et puis maman Olga Wambi mbote na esika zali eza molandi monene ya émission oyo biso nyonso ba information nyonso ya Kinshasa mambozo le kana Congo na minute oyo soko lingozo yango s'abonner kaka na chaîne oyo okozala informer mbote na bino. Merci beaucoup Luis Congo, merci beaucoup à abonné à Rossi News, merci beaucoup na Papa Jos, Papa Jos Mbui, Maman Rossi Moufasoni, merci beaucoup na Maman Olga, un gros bisou nayo et nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui. Merci à Mesha Kongo Inagoma, vraiment bazaba abonné à Rossi News et Balandimine na émission on aura toujours beau ça la scotch branché na chaîne Onde Makambo. Derrière la caméra là je vois Mirakinti. Quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine, bye.